Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. PV hip-hop yango émission bo sepela kolanda PV hip-hop émission oyo ya pona kotelemisa mouvement hip-hop ya Congo place au moi pongi moi qui dit ba elinga ki ekota ensemble nanga moko eboka star ya moko parmi ba ninga na PV hip-hop parler to beta ba vraiment solo o etali mouvement hip-hop ya Congo o etali lopango na biso voilà bon continuer ko s'abonner na page Facebook na biso na Instagram na biso na kombo ya PV hip hop anemo pe na YouTube na biso bo continuer ko s'abonner na kombo ya PV officiel TV bo continuer ko s'abonner pour abonner na bino nde pe sa biso force ya ko continuer pe ya ko yeba ete baza ebele ba CP na PV baza ebele ba pesi force na bango na PV hip hop po bebi be monsieur belé ezala na Congo na Kinshasa awa juste pour na kolobela ba rappeur ya libanda même PV hip hop ezala vraiment émission bana ndako c'est dit tolobela kaka bana ndako bana ya Congo yango nde PV hip hop lelo to vandi toki basango moko eyaki ya bien te na kata lopango na biso ya PV hip hop basango yango ya nini basango yango ezalaki na lettre mibale o batindelaki biso na kati ya lopango na biso o ezali interdiction ya nzembo ya groupe MPR o ezali bongo na kombo ya ni to salite pe to komona lisusu mususu ya ndeko na biso Bob Elvis na kombo ya lettre ya Papa Etienne ndeko na biso Bob Elvis asaki lettre ya Papa Etienne pona koyebisa ye maye oyo mwana na ye azali kokamba na ndenge mwana azali kokamba pouvoir na ye ayebisi ye apesi rapport na papa tala mwana oyo tikelaki biso tala boye aza ya na biso azali papa na biso azali koko na biso tala boye Bob Elvis ayebaki na koloba yango bo nzembo wana eyebaki na kozwa censure tobosana pe te Bob Elvis tosaki na ye l'autre fois émission na PV hip hop place esika asalaki message pour na chef de l'état oyo azali oyo toza na ye sikoyo abenga Fachi Béton on a fait béton. A ça qui lettre moko wana tina koloba ete akabona na batu ya FCC. Pende ko Bob Elvis abetela ki yango tina nzembo. To ça qui na PV hip hop to betaki ni ba vraiment solo. Ndeko koloba ki vraiment o esengela ki ya loba. Ngala tuna ka so ki lettre a kota ki na présidence to pe pa président na biso Fachi Béton. So ki azwa ki accusé de réception pour yango ne la sakete lettre ona bazu yango. Ndeko ese ki biso ete ebokasta ezelo okomona to zela ki pe to mona ki pe yango séparation ya président na biso Fachi na lisanga ya FCC to vandi to komona susu ya ndeko na biso MP ba bimisi nzembo na bango en tout cas kitoko nini to salite nani asepeli na nzembo wana te na nini to salite mutu nyonso asepeli ki nango ba biso nyonso okaki ndo bien en tout cas mais jeune ozozo mais ayena ba tactique ne moko sika ayena biloko ne moko ya sika to sepela ki nango pe to sepela ki na ba couple oyuma akamulaki esaki biso pe bien makasi kasi ya mawa yaki olanda na ya kotala ete ba nzembo wana ezwi censure esaka pasi etanki ya na artiste ovandi bozwi te ya kokanisa inspiration eza ovandi bo ete bimi inspiration rien inspiration otaka musika na mokili mosusu inspiration outaka na mokili mosusu eza na mokili oyo tozali te alors mokili wana etalaki epesi ndeko inspiration ndeko oyo babona kobimisa makanisi kasi makanisi yango esuki na nzela babeti yango masasi basukisi yango na mur ekoti te balobi eleka lisusu te esalaki bandeko pasi bandeko balie te zozo na MP na yuma balie te balobaki pasi ya musalo basaki ya kitoko kasi te nzembo yango babi eleka ya suti bato mpe babengi nga trop balobi basengeli koloba mais l'état aza ni l'état bakulutu na biso baza na côté censure bango moko bayebi cause nini oyo basaleli yango bayebi nini oyo epousse bango basala mai oyo basali wana sikoyo esengeli na biso sikoyo to comprendre nzembo wana nini tosali te babwakeli yango nani
Balé wana. Et ça balé beta na stade. Ninto salité ça le roi gardien. Gardien a boua qui se ballon. Ninto salité. Public et yambi ballon. Moutna moutou alinga ayamba ballon ndenge na ye. Na sens to ya zaleli. Alinga pas tirer yango na ndenge ya zaleli. Batu mengi pe baké nango na ba sens mo za positif selon bango to négatif selon bango. Mais tout ça la clair. Nini oyo to salité na Congo. Mais ça na biyano concernant nini to salité on batu mingi pe bazana ba bien to ke bokastai. Ba bi nini to salité mais ça ma belé pe au nom de salité. Atmusu ba bi soulèvement populaire ba nini to salité. Donc on a ba réseaux sociaux anda papa. To salaire ngo trop na ba Congo mais pesa biso nini futa biso nini. Et futa biso ka ba tête moko bo bimi wana pe ba lokeli biso. Maman tangisi moi na passe. Maman zui maladie. Mais moi na wana oya tangisa ki na passe. Azangi makoki osombele kisi. Nini maman na sakde pona moi na wana. Mais maman moi na wana keleli eloko rosela maman na ye. Et puis si passe. Quand on a 4 matanga to vandi boye. To okili susu. Pe to moni bandeko na biso ya groupe IDPS musique. Bon, moi, j'en ai limité siège na bango. Impère ma tété. Ba tété ya toujours na suka. Tozonga yesu su nzembo ezali ni to salité. Kota na nzembo wa IDPS ba bimisa li susu. Ba to bimisa nzembo moko antimbisa. Et ba enchaîner li susu ba bimisa su nzembo mususu. Tina ko répondre. Nzembo wa MP ya ni to salité. To tela bino extrait nango. Boka ba thématique ba sel na kati ba test ba sel na kati boka yango e bongo to zonga ngala commenter na ngati na boy na nga ba problème oye bokasta en tout cas na bo ba problème amona tiké na ngango mais na rotika ngo leka boyete to ka ngo e bongo to zonga Mpave na yokangi maboko zo selani mboka baboma pendant 50 ans na 3 ans lingé bonga na miracle ni ezotu na nini ozalité pima kaka kutota na magravité changement de la état d'esprit, yo courage donc à contacter ma fille. Et t'as des bâtards ou n'a pas paressé par les manini de salité. Oh, pas comme si basi basali. Oh, le biso pe photo sana. Il photo sana. Oh, pas comme si si a sali. Oh, la population, il faut faire sana. Classe à malongo, tangi. Voilà. Boti ko kango. Botali yango bino moko boyebisa biso nini obo retenir na nzembo wana oyo IDPS bazo bimisa concernant nzembo ya MP baote ko bimisa nini to salité bango ba ba fene ya moko boye ba otunga nini to salité ba oneza ba onne bazo babongo est-ce que kepenza est-ce que kete est-ce que nzembo ya MP kenda ki pena est-ce que oyo kete to kepena bino ba PV bolanda biso nde boyeba oyo esalami mais na nyonso to lingi mouvement na biso ke toujours liboso et ko ba toujours na bolamu totala élément auto sanam ndeko na biso bo Belvis totala yango ya lettre ya Fachi hein pour na lobaki na be pamba te totala yango bon tozonga Mpave bato a buzz baza. Mais biso to bato a buzz te to bato to ko sala carrière. Yango moni peu importe mon pepe o eroya, nga eko bangisa ngate. Eko bouger nga pété parce que na yebi pona ni non ça musalo. Yango na yeb sa Fachi a ça la choix entre population na FCC. Vous comprenez parce que accord peu importe accord au bango va signer qui de peut choses na buntu na moi. Mais accord oya a signé na peuple ndeza accord ya malonga. Accord mon côté et collègue accord oye a signé na population pour la 2023. À rendre compte c'est pas FCC ou bien pas population. Voilà, wana boti ko tala hein émission de sala kana ndeko na biso bo Belvis ndenga s'exprimera par rapport à lettre à Fachi. Oh, les émissions na bino PVI pour continuer à s'abonner toujours pour sa biso force. Ensemble na bino neto ke de musika makasi. Na biso mingité.
mais tosengi kaka bakulutu na biso baza na côté sensi botiela biso na mwa se moke kaka po artiste aza libre ya kosala mosala na ye to ndenge moko baza ndenge moko na bajournaliste baza ndenge moko na bajournaliste soki mpe balobi te esika oyo mabe ezali boyeba yango te soki artiste ayembeli place oyo amonaki salite te mokonzi na biso papa Gentini Ngobila Kin Bopeto akoyeba ndenge nini ke place eza na bosoto esengeli na biso baartiste bandeko nanga baartiste bayeba baplace abongo ntongo papa na biso le groove akotala place wana bie koto mpe esengeli na ngai nabongisa ezalaka bongo lolenge moko mpe na makambo ya mboka soki esika mo souffrance ezali esengeli na biso bandeko baloba mpo mokonzi ya mboka mpe amona bakote wana mpo abongisa yango ezalaka bongo toke mosika te tosuksi mpeve na biso awa tokata yango mpenza ndenge tokatelaka yango mpeve eza kaka makanisi tozokabola eza kaka makanisi tozokabola eza kaka makanisi tozokabola